bonsoir. Songi Songi Tobo, Nairobi, Kenya, Uganda. Babi Kalamingi te Songi Azozonga, Est Africa, po na vandi mingi na Centre Africa, na vandi mingi na Congo. Na sisi kotonga bango déjà. Na sisi kotonga bango nyonso. Ce comité ya kozonga na mabele place Songi banda, place kotonga e banda. Parce que kotonga liboso apa ba nyonso banda ya Kinshasa ya Centre Africa, tozonga ce qu'on a Est Africa. L'autre kobeta théâtre ou cinéma. Donc parce que bato ba dans la confusion. Nataki théâtre kinganyo yo, natalaki film kinganyo yo, natalaki série ananyo yo. Tobenga bango banani pe nazoki sango bayebi singa balobi ba leader tout. Il y a cinéma congolais, il y a série dramatique congolais mingi imana cham. Na cham na binaka vient un sobe phénomène. Tous allons laisser à Dubaï na Biboa. Habite se présenter ba yebazanani asala la nini az artiste. Merci beaucoup. Na pesi merci na bande konyo surtout au bazolanda biso partout dans le monde, surtout bazana bandako bazolanda biso. Moi c'est votre humble serviteur artiste Fidedi, président du groupe cinéma Fidedi Movie. Voilà, on aura que se présenter en Wana. Fidedi Movie, il y a un groupe cinématographique. Groupe cinéma Fidedi Movie. Ok. Ah, groupe en là. Ça. Existera. Fidedi Movie existera. Ah, on la commune. Bon, biso tozaba na changwa. Tozaba na chango toujours répéter na commune ya Kimbanseki. Ah bon? Donc il pose parmi la vie à Batouké, artiste mingi ya makasi cinéma comme babina. Ah ben, c'est le rôle de l'obelate parmi les grands stars, les artistes pena na Congo, au pena basala cinéma congolais zala. Ba otana chango. Et ça doit donner un ndako bola na parcours là. Merci beaucoup. Bato bolandanga na ndako ngai artiste na bino Fidedi na yebi ketango botala bebi ke président Fidedi wana na pesi bino mbote bisika vous allez botika la brancher parce que marambo ya bien za awa nga d'abord Fidedi na bandi théâtre topé cinéma na ngai et pas Koko Mwengi celui vraiment mon père artistique yene mutaloko tanga zonga ala kisanga mamba théâtre. Et si aujourd'hui, nazo sala cinéma, ça fait fierté à Congo, partout, Tchango, Kinshasa, Congo, partout dans le monde, et ça grâce à Père Nangai, Koko Mwengi. Voilà. Mais, tant que vous avez un cas, il faut aller dans la solution. Juste pour tout le monde, on va se la page Facebook, groupe, groupe WhatsApp, la chef photo, oh, mais n'attends place na pas pour moi. Ah oui. Il nous te forme là. Nani? Mbalo sombo. Non. Nga Fidedi na ote pas mbalo sombo ti. Non, j'aimerais expliquer, même éclaircir un peu l'opinion. Nga Fidedi na ote pas mbalo sombo ti. Autour question, tu peux répondre, non? Moni bate belé na Congo ezalande so lingolo ba vérité et comme aza impoli a manquer biso respect. Nga na ote pas mbalo sombo ti. Ngai na uta epa ya Koko Mwengi. Ok, wana nde place nanga na expliquer ce ko bato ba Holanda biso. Après Koko Mwengi nde na lekaka na groupe ya Mbalo Sombo. Mais ça uta après Koko Mwengi na Mario Sombo na succès. Eza pour ma succès, eza pour ma mutu a formanga. Mutu a sala ke a formanga te. Ye kuta zokata. Ye kuta zokata te ya ko bisa ba artiste c'est pas pour ça. Ya ka nika fandi na ye président fandi na ye. Non na mona te place à tellement la artiste ba ça bon non. Là-bas il y a que des chefs de répétition qui donnent répétition.
Donc c'est ça. Na yaka na sali test na na groupe la maman ya mbaloso na ce test na ba accepta kanga par rapport ya koyeba on a zwaki kuna pote na utaki. Alors etenira kité pour que na demeurer na kati ya groupe ndi na bimaki libanda ya Congo tango na zongi na mekaki lisuna meka un peu moi ko zonga na mona ke tenira kité ndi na zwaki sko décision ya kosala carrière nanga. Sonia aussi. Ni le banda aussi mbaté na wapi? C'est pas leader nanga koko mbwengi. Ah, mettons vous avez pas mal. Mbali Sumbu, voilà. Bon, et là que banda ko simba te zaki que vision o nazalaki nango na makanisi nazalaki nango. Pourquoi bato za vision na yo? Hein? Oza na kati ya groupe ya bato, groupe na yo te. O sa ndini, o kité. Na kitaki parce que na mona que par rapport à ba vision na ba ambition na ba objectif na place wana et tenir été yango mona que na bimaki na voilà. Donc ya kutu mko ma lo baté go mi kono kana parce que chango na conquérate. Ah? Na conquérer na chango te. Ne bana chango bazam na badot. Na artiste chango te. Na artiste à Congo, na artiste à monde entier mais na chango ya na artiste moko te. Na chapeau na chicha sasa rabongo na boji bisote chini za rabongo. Chini to ba tu ande ngabo. Bana matonge boyi bisanga. Ba mona lemba. Ne grandi na lemba. Donc na lemba benanga. Mais okoma yaya za peut-être que tu es jeune fille pour lingi okomo boulé. Yaya ba ko ba classe à l'écolo. Et ande les tonges matonge. Personnel papa Wemba. Première émission ça na vie na sa petit na folie. Donc yo poza moi na ya chango. Botem na chango. Non. Nga botem na chango te. Na chango se retrouver ka vendre après se retrouver na chango. Nga za d'abord moi na commune na Kinshasa. Sur la chango se retrouver. Chango sukuna na kinona na s'imposer na chango na micho ngani mna konta chango. Se na chango ba vulus ba na chango ko se poser ba vulus na chango ko se poser. Moi tant fan a ko tanga ba combat ba to moko baza ba baza ba niveau na ngati. Oyebi elo mo do para aya solution ça va li solo. On dit va juger la place on va na plateau de votre solution c'est les arabons. Pourquoi Pino artiste et comédien? Maintenant comédien. Artiste. Et acteur. Et nous on va comprendre. Pourquoi vous allez à la bolingote pour moi la cinéma le roi musique. Merci beaucoup na bandeko bazolanda bolingo tozaka na bolingo na biso mais si vous êtes en contact de la combo moroté c'est pas propre. Non na TV bi naza na TV bon naza na TV naza pour na fidèle du groupe cinéma fidèle du move. Je ne suis pas là ici pour n'entendre la combo bato mobo au peut-être ba na niveau na ngate te na lobe la niveau to labite ka lekio na lobi yo do s'imposer la chango mon concurrence azati te to sotane place wana question les locaux comme film na moi ba style la film na dans son émission péton là na ba style la film na le locaux comme film la film na yo wana c'est comment était personnage oyo il y a chef il y a village bien pour vous ça me rappelle taming ba village il y a mbo comme chef continue à voulu à cause à ma casse place au rocha été. Est-ce que on comprendre que dans le but sauter pas Joanna ba combat bato za ba kombo mususu suna bina ba tanga awa a Facebook na ye a WhatsApp na ye a ba groupe na ye fidèle dans le kombo na nga net na nani na voulu zoba na tena ba kombo te ndeko kasi et benga tout ça l'émission to avancer mais toujours avancer autant la kombo moko bo capable comme on kanga pour les caté soit la titre ça cinéma ou théâtre eza question cinéma ou théâtre donc vous ça la cinéma bien la carte cinéma de bossa théâtre pour théâtre eza en carte salle on a la cinéma mais ils sont en théâtre moi tous en pour ça koyeba parce que cinéma utile ba Niger ba les gabino la Niger okuta pena oyo artère leader le meba na carte le moko ba tourner bino mo za la leader bino moko ba ko ba église chrétienne bo bisanga ba pasteur l'église chrétienne nous avons trop leader bino moko cher
na yo likolo muto matate ya te sur zate les mots no tete bon moi de dire trop moi comment peut filmer bien voulez pas qu'on joue place là le leader ya groupe évangéliste et puis pasteur nani a ko jouer place pasteur nani comment on est Kobla papa pasteur Kobla a ko jouer obi excusez-moi Banakini c'est votre artiste président Fidedi en tout cas kasi bakomolola ba pasteur Kobla bakomolola batozo tangela ngana et quoi empêcher biso to ça émission bien parce que les bateau bana niveau na ngati ce qu'on a na niveau na net na wapi na wamba cinéma na niveau na cinéma na wapi na tout na RDC Mobimba na ba niveau na bon na RDC Mobimba na Congo Mobimba moto pena ke abakuchi pena ke batie fidèle du move on a za président azati oh papa c'est ça ma sunu pamba omoni la musalo yo salaka la qualité ya musalo yo salaka donc so bito sangi sabatu tout basala cinéma na Congo bato boko yo so tala cinéma ya Goma oyebi na so na ba ki oloba ko na télécharger le yo pena ba jeune na Goma ba betela cinéma na bisolo moko omoni yana mutu mo na Bible comme Élie. Il se vantait, il pensait que yende aleki azaka yemoko et pas répondre à Nzambe. Excusez-moi, et pas Nzambe. Mais Nzambe mazo bisa lobi ke ezana ba mususu kutu ona no kutu basale lingati. Donc même biso ba fidèle du haut na lo bango na TV bato ba olandanga. Que ça soit pour les nique ou quoi au mutako ça les concerner ngati. Pour naza prêt à nyoso tout et na na diverser morto thème na cinéma congolais pour ngata ko mozo ngotanga na soit des années. Oh, mais comment vous avez dit soit des années? Donc président Caleb. Bon, au moni président Caleb pour nanga a mérité respect mais pesi pena ba manteau so Caleb bazala nango. Pesi pena ba nini ba partenaire azala ba pesi ko fidèle à hôtel Marate. Est-ce que les techniciens travaillent là bon na eliba? Eza pas pour ça ba technicien makasi. Par rapport à la technicien Makasi, il y a un des abons, vous avez la technicien professionnelle Makasi, il y a un des abons parce que au moment où les lots dans le monde du cinéma, les lots techniques vont compter. On a designer moi bien, on a un caméraman moi bien, on a un designer bien, on a un caméraman bien, on a ça qui est filmage d'équipe bien, réalisation d'équipe bien, il y a une idée. Non, mais d'abord il faut de l'eau moko, que ça la cinéma, film et les canaux TV, histoire bato batala ba comprendre les apports ma caméraman té. Les apports maintenant il y a metteur en scène, il y a moto film zout na kacha moto na ye. Nga soko tali ba film na nga bana kini. Bo tali pina ba film na nga. Tant lo ba bongo obeti déjà fidèle du Move TV na YouTube. Tala na ba film na nga depuis na bandi. On comprend que ba histoire na nga nyoso to na banda kango. Il y a d'autres films qui se passent ici au Congo. Comédie na comédie, on comprend que bandagi ne suba leader suba o batanga ba kombo na bango. O mo ko mutu na place bandi ezo banate, place ezo kendezo e banate mais na fidèle du Move tout ça la musala ya bien mona ba na ke do azati. Fidèle du Move. Na zo na lo Move. Autour de mon colobi que na cinéma au salaka ils ont la technicien ils ont toujours pris de vite ils ont monteur et designer ils ont d'abord metteur en scène ou avec un metteur en scène scénariste c'est ça ou y a tangi mingi mise en scène voilà na mona ina gradué na ina na salle cinéma ah oui donc on tangi mise en scène et bien en gros écriture il y a salle écriture il y a papier parce que tu faut rendre écriture dans la vidéo so vous mboa na ngata na combat caméraman mon réalisateur mon nzembe ngaba fi ngapa so vous mboa a oh yo salle écriture à ko rendre en gros vidéo té donc on peut ça tout vie oh ils na papier té donc nous sommes les ils ont combiné papa toujours Koki Mangana on était na RDC Mobimba. Vous savez combien des années déjà na signé? Merci beaucoup. D'abord, le groupe est né 3 ans le 7 décembre. 3 ans. Na 3 ans, Pamba Yone Moutocha Rankin na Cham.
na tcha enquête na ça ne musala bien pe na confirmer na pselo moko ne pensez pas que yaya botami liboso na yo na famille ni akosa bakambo oyo leki yo ko sala botami na sima na ye na pe exemple moko et bien la famille Balumi famille innocent il y a ses grands frères na ba grande sœur na ye mais le petit il est venu il a enrichi famille pour dire quoi ya ba to sope abana cinéma congolais ana groupe ça 10 à 15 ans mais ma yelo fini de tiena kata cinéma et sauter 15 ans na ye oyebi ki eloko loba na bato balanda wa bayebi so tiko landa donc na Congo arabe ndo tie nda ba esobe otie ba saisa otie ba non excusez pour na ko meka ko clarifier bien tozana deux parties animes ma bezana mboka na biso ezaki na Congo ba congolais ba préféraka mingi na ba humoriste muto ba ke loko moko boye muto asabi loko moko ba kati ba couper ndambu ba mo nango danger yende star neti ba moko za ba côté na biso kuna lolendo fort parce que ba benga ke na mwa bilo mwa mike ya ba 15 10 minutes ngasi koyo ba mai nangeza cinéma na sala penda cinéma histoire comme le Nigeria, plus que même le Nigeria. Moi, je le fais. Nigeria, ça, le cinéma, bon, c'est pas grave. On passe. Je continue à expliquer. Bah, Venabiso, bah, ça y est, bah, Venabiso, bah, Isobe, bah, ça, bah, humoriste. Biso, ce qu'on a, cinéma congolais. On a ce qu'on fait pour tracer cinéma congolais. Et ils ont la histoire là tu me ta jalousie maman na histoire oh ba technicien ça ba ça le ba fait belé zo réussir ndo ko mo ko ba Nigérien ndo mo boya ba tulelo technicien mo ko ta kuya au PC film ba ndiko ça ba fait pour réussir té yo ko pesa ndé technicien film na yo au PC idée na yo ndé pas bakisi mo loko ndé salé loko so PC be dia malamu té attention à té nyoka tourner até ba le so pas fongwami mabele fongwami so idée malamu zaté moi té ki ça na loko tozo ngami la cinéma congolais pourquoi cinéma la biso autant ba Nigeria yo moko ana Congo to mona ba interpréter film Nigeria même matin la chaîne biso za na interpréter film Nigeria tellement kitoko et puis ça a plaisir à la film Nigeria mais pourquoi le LPT to vendre na Nigeria mutu mo azakuna a interpréter un film na binope ya lingala interpréter en anglais. Merci beaucoup. Une très bonne question. D'abord, nous sommes complexés. Et ça complexité, et ça manque de développement. Ok. Aujourd'hui, on est dans le TV. Jomogol va aventurier, Pechonaza aventurier, Pechonaza nini, asala nini na Congo, a produire nini. Mais Nigeria, bazo ba chukuma wana ba chukuri bano ba mikie. Ba comprendre que na kata des garçons oyo, ils ont un talent. Producteur moko ya zuye. Ozola nanga, aya zui bango, ale apesi bango makamba tiembo nganje. Ndongo lelo basala Nollywood wana. Mais na Congo tango ba otala ngao na ata pecho na aventurier na bonga manga ana musala kusaka wazile kana teba ba cinéma ki aleki ba artiste surtout ya Congo ozola nanga donc c'est ça donc na Congo to ba complexé et biso moto linganité mutako fa na tabité fidèle yo na ko tala na site na fidèle mo TV na taba film na ye amone que no mono yo ana venir artiste ana venir to soutenir yeto ki akeboso a soutenir yote au monde que biso moko to bunda biso moko siko yebisanga na bunda nga moko na mwa DSLR moko boy ozola nanga bandako ya kosenga ya kodefa siko na kopesa eloko moko boye ozola nanga ekoza na ba qualité na ono baki ke vie wana tangere nga kombo wana so ba pesinga penda ba niveau oyo azala bala ba niveau oyo ba matosi azala ba gagner kala na musala yo pour sala ti ko gagner pe la pe la musala ya mo pe la je biso ke ngape na fandi boye naza awa pona kopesa makambo na ndenge na nga donc yo leki na monde ya cinéma baba leki okala mbongo na mbongo te mbongo na eza
yo lobi ke mutaleke on ba cinéma ça te mais yo moto loba ke so apesi ba l'art na ye na matos na ye on peut sa qualité mususu donc il y a lekio na l'art na matos mais yo lekene na musala o bosa musala na mambala waneza maramuna rolo bela mais muto lobi ngoti na songo songo rata te na lobi ndeke ba matos te o lobi te ba l'art obi matos na l'art bon ok bien et ça là on va passer mais la suite va ok pour mes athées nazaka wana na place yo lobi mabe asongi songi ezalaka ni totonga ntango yo ozoloba ke totonga mpe na moto aza grand moto asongisongi grand moto ya monoko donc babengaka ye machine à rando ok machine à rando kozala machine à rando mais kozala machine à keto te keto neti yane te yana tenga nalobi nalobi oza na keto na motu d'abord na Congo excusez-moi biso na Congo artiste milliardaire azati merci beaucoup biso nyonso tout okendaka na nsima baprêtre ya omoni ndenge nini naboka libanga c'est ça merci beaucoup merci cinéma na sozo kufa na eloko leader aleki ba leader nyonso ya Congo autoloba biso nyonso tokendaka na nsima ya ba prêtre tolela bango libanga place eboma cinéma ya mboka na biso yangwana leader mona plateau na ngai fidèle leader auto confirmango ke biso tout tokendaka na nsima ba prêtre maintenant la mission songi pona boka enveloppe pembe d'abord dans le bon point c'est défendre race na bon parce que il y a des stars mususu alternative ba ngane na leki bango ngane na la mais là osenga ya matolo so tali star wana o bazala wana agenda sima ba docteur sima sima ku aya ka kunabo docteur tinanga ta masa tinanga ta madesa tolo balarti question na ngeza boye auto peut explication pourquoi bo réussir te beaucoup malroi ba Nigeria producteur moi moné ba Kirikou Chukumala Chukue azui ya banda bazala mike ba mike grave pété za bataille na ba ya de moi mikolo ti azui bon na tête lelo ba kuma ba star est-ce que pe na Niger za ki na ba groupe mais lelo toza na Congo na poso sa publicité blo mususu te mais to yebi ke ezana ba producteur mususu ba bima ya ba bouquet mususu ezana mboka oyo oh bah il y a bâtela bino na rolo ba pena ko permettre lo ba appli si pense que ça dérange pas appli ça vient comme trop Côte d'Ivoire si la minute au Côte d'Ivoire le cabinet la vitesse à cinéma appli c'est rat bosso na Congo pour na bino ba signature congolais beaucoup kamote le 2 ba lungo ni bino ba comprendre que boza trop appli ça so ça français na habiter ceux qui bolimbisanga ba ningonanga ba artiste pour ça la cinéma na français te oui lingala eza langue dominée Afrique centrale mais tout mixarati et ça la moi bien balongo apesi bayeli bino question na ngai zonge e awa na banene explication pour toutes nos questions bayeli bino maboki oye 500 ba artiste nyonso sur le lobi que normalement quand on est comme mingi bat boy évoluer tchango bazu fidèle yo déjà mi comme soit leader est-ce qu'on est le leader oui leader na bango nyonso RDC mobile lelo bazu yo na production ya bouquet wana che ba produire yo ben sobe bazala ba vuluzi bazala autonomie autonomie d'abord merci beaucoup so bacho na rôle na silisa bacho so na rôle principal te bacho na rôle mo bo jouer ka rôle mon nakati. Merci beaucoup na zone ngana répondre à la question aujourd'hui d'abord a plus c'est yaka awa bazui ba meki ba congolais simité ba na Côte d'Ivoire pour l'année notre obeto solo awa kina Congo tout ça la mingi comédie ba ko trop comédie neti boye neti na peu exemple bon na Côte d'Ivoire ça exemple bazui penda ba bengi ba tobasa la cinéma bazui moto lokola mama kalunga bazui moto lokola nano Chabani nano comme Jérémy bazui moto lokola décor osola nanga bazui moto lokola bobo nano mususu wana bomemi bango na maboke TV ba osani si ba osaka comédie na comédie ba osaka comédie na comédie oyebi ke esigneme oyebi ke c'était avant continuer oyebi te avant continuer ezaka question mona otuna yo oyebi ke esigneme eza écriture non toyebi ça oyebi zela silisa oyo ede yo pour la réponse na yo signeme eza écriture eza
écriture eza et précisément présentaka qualité ya mboka réalité ya mboka cinéma américain connaît cinéma français te cinéma français connaît cinéma indien te cinéma indien connaît na cinéma nigérien te donc ça en fait pas question na Congo cinéma na biso forme ezalaka wana esalami na forme wana ça dérange pas non non zozonga te pona nini oyibani tango producteur wana oya bakobenga na ka bango na bango bakobenga vie de loin comédien ozala nanga bakobenga siko baesko sila baesko vele basa cinéma baosala sikoyo bahumour siko producteur afandi sikoyo azotala kino nga nazala posa cinéma tokosanga bahumour ndenge nini moi na Congo nana jeune moko boye ainspiraka nga nana groupe moko inspiraka nga malgré naloba ngo mpe na confirme ngo que je suis leader ya cinéma congolais mais nana jeune moko boye inspiraka nga na bacinéma na ye eza Nono Fuji. Mais aujourd'hui quand même tout le monde dit bon moni Nono Fuji c'est un cinéaste oso ki mutafandi producteur aye asu batoka ba Nono Fuji batoka ba Fidedi dans la Fidedi kuna comédie za la raté non biso to ça cinéma donc comédie za la raté mais on voit des cinémas français comédie ça papa il y a nazo pizza boy mon pas français il y a des humoristes il faut faire la différence entre comédien et mon cinéma maman na ça non film était maman aza humoriste français à ça la film maman aza mode de fois le beau à ça la film bon film peut être comique il y a des films comiques bon. C'est qu'il y a où les comiques il y a des comédiens il y a des humoristes qui peuvent dans quatre films mais pourquoi pas les problèmes na biso nazo zonga na question na yo les problèmes na biso ezaki toujours développer cinéma na biso ti OK toujours tika la mingi na stati ya humour na stati ya kosekisa donc 45 minutes union sur tous les cadres 45 minutes on papa pena ane jeune ati biloko pembe ba nini ozomona ke pour groupe moko boy sala la théâtre faut moi jeune moko za ya kizengi wana faut film moko za ya kizengi en plus on va la théâtre bien va la cinéma OK cinéma cinéma tout biso to rôle dans théâtre parce que to yokola mo mangé ba to ba yeba théâtre ezali o ba sala kana salle cinéma ezali o tout ça na bino nini na TV mais aujourd'hui comédie à salle et côté na TV est-ce que oui que série grammatique pesa ou il est dans la salle ceux comme la TV bien en série grammatique et oui que ça là on peut être passer la série grammatique mais c'est dans les court terme voilà et là on dit l'équipe plus de 30 minutes sur série dramatique oui comme le cinéma et ça on a monté ça la cinéma à 45 minutes que tu deviens dans la qui ça va bambango la TV avec bambango tale belé zabane tu vois ça nini akim ça battement on a ça banani ba artiste li bambango do mutoki bambango mutoki ba film on va pas 250 mais pas na bikol ba se décorater soit tata soit za papa 50 za papa 50 à 60 à 50 60 c'est ça la honte du cinéma congolais bino bon va maman va faire non champion du Congo champion du Congo na cinéma ni mutarando tena muta vérité vraiment mutarando non tout le site défendre le cinéma tout défendre l'eau na biso supposons que producteur mo soit fandi bon à jusqu'au cas à tomber ce qu'on na pièce à vie nani viens muyombe gauche tout bala ki bo juger na regard ti naza artiste na contre vie muyombe gauche ti ozola nanga so producteur moko penda a plus wana bien Hollywood penda na Congo so atombe ce qu'on a film ya muyombe gauche amuna ba bon mata ba kita babanga dit ça c'est otala Charlotte ozola otala Charlotte on sait qui est bon conseil de mon pesa là-bas l'idée yo sur le rôle là yo ya bateau baza na bolingo ya cinéma conseil ni opesa bango pour le cinéma évoluer pe conseil opesa bango pe benda no aussi ba producteur ba yebeli merci beaucoup conseil na opesa ba vena biso surtout ba vena biso ba gozo ba vena biso na autant o bandaki na ba komo na bangwana vena ba nena ni ba kale na banana bakale Mario Sombo Mario Sombo aza cinéaste souveni ni suna tanga na bon conseil esobe
aza humoriste aza cinéaste te on a loba bato ba yebi cinéma ba oyebi biso makambo na loba excusez-moi eza ba artiste musu baza na bureau na papier penda ya cinéma so tie penda casting penda ya cinéma au tourner te fataka comédie pas tourner bien on est un groupe évangéliste groupe évangéliste bon groupe évangéliste na leka kana ma quelques secondes mais nazala na d'abord na leka mon conseil nani mon conseil na ebisa ki opesa conseil na bato lelo baba leader roi yo merci beaucoup basala cinéma roi yo surtout ba artiste au bazana zel le rôle nga fidèle di bonana zel ya cinéma na ndemo ko sakanati donc bo juger nga na régularité na les manades de forme de cinéma congolais bazana bango ba emu bazana bango ba nini bazana bango ba titre bazana ba trophée moko boye basala ngo na sima nini ya nini wana kuna topesi binongo mais s'il vous plaît bandeko nanga ba cinéaste bandeko nanga ba artiste tout ça la musala ya bien totika musala ya tata mataki likolo mama kitaki na se papa za la papa mama za la mama ndako za la ndako bi bandeko basala ka banzonzingo mosheba ngondo bebisa ka théâtre banzonzi bandeko basala banzonzingo ngondo basala banzonzingo abengi x abengi y abengi intel mais on de production la caméra ba tie fixe boy ba yibe te ba président ozona nanga ba yibe te ki no funa ba saka mo ka brale okoki na tv surtout ba ndeko baleka na chaîne wana chaîne wana ba chaîne sino tala muno ka kana so tangi ba chaîne pa Claude Lukilanga muna suka émission donc pesaka conseil ba ndeko net na pesa exemple na ndenge mabete tous les artistes baleka na biso tv nous ka motema passe na munda ka do sur la télé cachée dans la Cordon Bruno mbote na yo Cordon tu appelles ça ta Cordon obi biso TV Cordon Bruno mbote na yo Cordon Bruno Mikole Belé vraiment babi technicien muneno asimbi penda Kinshasa mo mba Cordon Bruno donc Patrick Kassa pe sur mbote OK ba artiste presque les gars au moins fan de tali au mani depuis tongo ti butu utaka biso TV mo compliqué Chris tout le monde Babo ya opesa espace na biso TV. OK na ko senga te. D'abord na les chaîne les na ba canal les ba bouquet. Donc on a pour ça que les chaîne musu soit raté. OK. So tali OK na bien. Na c'est conseil mais si faut ko taka rando. Na so pesa conseil mais OK na rando kaka. Na ko taka te. OK ba Beton TV na ba Soule Bengo ba Wamba TV ba nani. Omona binako. Otemne tete ko bolu ko exemple na ngai. Oyo batu bazo sala cinéma boso ina bomoko so ina bomoko osa la bomoko médiate pas souvent pas sur ces émissions siko ngamdana pour ça que film na yeke na de gauche à droite c'est la lobby so ina bomoko tel ba film le kana bomoko non talate to komba artiste moko le kana bomoko na yebite la lobby la tagela yo kombo ya artiste moko le kana bomoko na attends que kombo na yebe pété de frère oui papa à la guerre nani papa à la guerre la bombe route. Allah dit c'est l'humoriste, c'est l'ami à moi. Allah dit c'est l'humoriste. Si ça conseille la chité. Rien à voir dans le cinéma. Si ça conseille la chité. Allah dit bon suivre ba fou l'école ba bengi a tili moye ba ba ko 500 batou. Si ça. Asa lo la, asa ko ba sobe, asa lo ba. La CP le rôle yebié. Si ça conseille na yo ça peut mu couser. Merci beaucoup. Pour peut ça peut programme pour tout le monde chité. Merci beaucoup. Bana Kinshasa, bana monde entier, artiste de la bino fidèle du movie. Je crois que nous défendre le cinéma congolais. Moto azotia tembe kota na YouTube na biso fidèle du mauvais TV au monde na ba film toza pour ça. Na repé ça programme na biso. Ouais, pas ça programme na chaîne to les gars parce que bateau na biso ba ki alegara wapi. OK. Groupe cinéma fidèle du movie yanga moko Serge fidèle du leader ya ba artiste mais surtout cinéaste ya Congo nga de na charge na bango. Balo sobaza ba trophée wana ba eloté on les a ba pesi bango ya kopesa na ba brevet au monde mutasele côté ba pesi brevet. Merci beaucoup. Groupe Nabiso il est chaque samedi lelo samedi quand nous motalanga lelo samedi na 21h30 lelo samedi na 21h30 oko mona biso na miel télévision ça na miel télévision lobby dimanche na 16h30 na miel télévision mercredi pe lisusu na miel télévision pour na kozwa ba intégralité nyonso tout ya ba film na biso
kota na chaîne Nabiso Fidedi Move TV. En plus pour na koza contact ya star nabino artiste nabino olingo collaborer nanga olingo ya na koto na film na peso visibilité benga biso na plus 243 90 74 50 400 plus 243 90 74 50 400 voilà. Ouais, libanga clôture na mabanga na mba mata 5 kombo poto kende mamba pour ce. Non, merci beaucoup ma vraiment mabanga vraiment na ba raté. Pour la première saga de musique Toazana Oboya. Artiste comédien que attends papa Claude a sali sourire, notre réalisateur, notre directeur de production a sali sourire pour la première fois. Mais au moment où on a battu le bavier nous mon lire amour. Ah, au sali va coûter bien bon. Mabang eza na ngote. Mabang eza na ngote juste quand je dis merci à Rovia Fidé di Maké, c'est mère à parler Kolobo. Ah, mère à parler eza na libanga ndete. Kai ngani na koba. OK. Na seza mba surate ya le kana miso songi songi. Non, ils ont mal à soukater pour les gars d'émission Songi Songi. Je crois que l'émission Songi Songi, c'est l'émission Malam, la CPD. 4 qui tournent à Bon comédien. Président Jean-Paul Ilunga Chivila. Président Jean-Paul Ilunga Chivila. Voilà. Artiste Nabino ya Congo Yeyo. Fidé du Motonzambe, autrement appelé Nasamoba Machine Arano. Ok, Kitoko. Songi Tobo, merci. Nande vous avez belé Olanda émission Oyo nayebi ki na reçoit message na reçoit coup de fil na sima makele les ala trop Mario Sombo yini nozoka ngomaka na maloso kobeta Mario Sombo kobeta bambata te to kutana na nzela te nayebi na ngabe nazolo bana yo te nazolo bana Mario Sombo bana kini venanga Malosombo ex leader nanga ah OK. Acha biso na confusion te ngalo bika ke au format de ngate mais na lekande. OK, prochainement. Mbote na salon Gaga taka na pesi salon mbote parce que Gaga penda Aero penda bacha penda TV pour ça ceux qui balent d'émission songi donc super lemba pemi au côté na ka rotuni salon Gaga au kutana ba okato ceux qui lengde ba kati Patrick Kasi ça l'a bien donc mbote na gigile teta il était tambote na yo Sylvain Mwangunza Sylvain Mwangunza babi le financier mbote na yo sans oublier maman aboti Patrick Cass mes condoléances na Nadine donc Nadine na camarade penda Patrick Cass vraiment auto peut-être maman mes condoléances na yo non si c'est monsieur té sans abwaka mutumo sala na DGM doye penda di sérieux nda sala penda mboka na biso di sérieux zala raser kakonde mbote na yo babila bosa été chalo kolo toujours place to ki na rovana to ki tsamite matati nini to zwa mo pepe et ça la biso bien garde muzito a mélange à sa publicité. Je vous dis bye, merci beaucoup la Katumba Mwaki, merci beaucoup la papa Claude et Nzambe. Voilà Sima. Bye, au revoir.